maman Kalunga za le pan il y a 5 niveaux te o boko empoisonné ka école o yes Saliwana abi a aider peuple. Biso to linga basala ba initiative à malamu boye ba bakisa sous ba initiative ba sunga peuple congolais mona kete en tout cas to na bato o basala ba initiative va bien. Il y a joli mais il y a biso ko zalera bien na batu to ki ba langage no awa ça dit qu'on appelle sans problème, sans rancune. Mais il y a solo to ko ça biso. Oui, ngaza sincère. Nga na problème na mututé. D'accord. Naebi pe ke bat ba na problème nanga te pour naebi te ke mutu aza na problème nanga. Donc so za problème nanga pour na yeba ke na oza problème nanga faut na yeba ke yo za problème nanga. Ah. Bon, il y a joli yo oza na problème na batuté. Siko les alliés comme moi passe mais je dois le dire quand même. Mais peut-être bon boyo comme quoi lobby awa mikolo tu les cas peut-être tu lobby la guerre on na TV parce que biso to ina ba prière tu n'as que tu reçois mauvaise nouvelle te. Donc tu rappelles ya joli aza souté à tiki biso. Aux en apprendre là tu t'es bon bah tu l'as que au poison pourquoi? Ouais. Au bon bac mais na lobby quand même on doit le dire, c'était un truc qui fait mal. Comme on a ya joli Kalunga na bino, je pense que batebele ba bagité, bolunga boyo kapenza ki akufi. Parce que c'était aux agi presque ya okende déjà. Na ba émission belenga na leka na lubaranga na encourager mabete. Si. Ngapi na mabe na tombola ngote. Oye loko eza mabe na bando matisango na oyesa munene te. Na tombola mabete. Et puis Bible na biso yebisi biso tiora. Les ennemis, les gens de ta propre famille, les gens de ta propre maison, de ta propre maison, exactement. Bon, ce qui Bible nzambe, azoye bisabiso ke na kata ndako no binemi bakozala. A combien plus forte que libanda? Ah, yo mto sala so bloka bien bo ba école, ba mambo bien ko sexa biso mais ba lingi ba bomande yo, ba tshela ki poison pour belate. Ya mo na TikTok na ngana ba ke loko moko. Mutema be akana mutema be ilelo ya ilelo comme eza sou bien pena mingité kaya kilelo eza na fibre optique eza na vitesse ya jolo on a pas battu lamba et là te lamba et te make-up et bongami donc mais nyonso tokosa na mokili oyo finalité na ngweza nzambe décision ya nzambe so nzambe a décidé nete ata osali ndenge mais ça pena solo poisson pena ngo dai pena solo confirmer biso ya joli pardon te mabe bakumisa te eza to kumisa te mais public na yo babagi Gédéon to yo qui soupçonne tu dois poser cette question ya joli à confirmer biso to bakse pas na ba prière so mutaza aposa obondela pona mutu obondela mutu te po azwa ki problème bondela mutu na état oyo kuti azala malamu tellement sexaka yo asepesaka yo bondela pona ye nga sina matana kati ya mutu ka molimo nzambe zo matanga na bondela pona chauffeur na receveur amen na bandika na kati na nga na oyebisa bango teke na obondela pona bino parce que wane komi chantal si ça c'est vrai na salaki o ezalaki molimo mosanto atindaki nga na suka pe na kita na nga OK na kena ngai oyo komelaki bango na yebite sauf que le kola molimo mosanto libaki na bondela pona bango eloko mabe komaki te donc tango lingo bondela pona mutu kozela te oyo kaye aza malade donc bondela ka ata ozoloba nzambe batela ba artiste na biso ata ko lié eloko nini oyo ya omona na misu yango ndezala yango eza te ke amoni mususu na kati nango na se nango mususu ça c'est vrai oh là là bobondela rapona biso parce que on est devant tous les bateaux, tous les doki, tous les témas mabé, tous les jaloux. Donc à chaque fois, toyo kate, attention au yebisinga te, au yebisande nzame, pour so yebisinga na osana. Ça c'est vrai. Yo yebisaka mokeli. Ça c'est vrai. Non mais ça c'était un message déjà joli par rapport à soupçon boyokaki, ezaki soupçon tezaki vrai parce que dans les Gédéon c'est des rumeurs ou c'est quoi? C'est vrai. Azaki empoisonné, c'est vrai zo boyo le bon parce que ça l'est passé. À chaque fois qu'elle parle de ça, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui sur notre chaîne en direct Juka Télé News. Bienvenue dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango présenté toujours par
Ngamoko Aurélie Vangu, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazo de la presse congolaise. Léona Baibakenda Sangonami pour Nabino Mouananda, comme nous bien, alobakape bien au nom de Prisca Katalé à la guerrière. Boye bien neni, surtout à banalise, et tal tobengae, ndenga lobaka bien. Ensemble, dans la guerrière, Torlobanini, Torlobana sujet Nabiso comme la Kibiso récemment, awa, Tomona Kibiso surtout, maman Nabiso, maman YouTube, Karine Mokondi, ndengenini, papé, vie à Mimi Moana, il y a 2 semaines à porter bébé, l'icône en Goma Kolongulu. Quand tu as dit que les comédiens n'ont pas combo ya Kalunga, maman jolie Kalunga, ne azaki empoisonné, n'engue école nae eza menacé que ba botolaye. Avant la côte presque la guerrière Kataléa, na pesimbote mingi na ba étoile na biso surtout ba de part et d'autre. Wana moni juka de la presse, na pesimbote bibiska ozali depuis quelque part. Pourquoi pas ton notre papa Joseph Magloire na Katsi allemande, le sako na yo JDK mopa au soda poto, le sako na yo sans oublier Gauthier soit dilemme, on va la mander fois pembe, le sac on a bisiko aux alliés. Après ce moment de fond là déjà plateau, n'a côté ça la guerrière, presque Katalé à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Aurélie Vangu, bonjour n'a pas abonné tout il y a JK News Télévision et un grand merci aussi à Fabrice Mande qui est derrière la caméra. Question c'est la réponse c'est yanga. Ok, presque Katalé à question c'est yanga, réponse c'est posée toujours yayo. Presque la guerrière tout le monde qui biso surtout. Ndenge papé Vicky Kouli, mobali ya mami Karine Mokondi, a memi bébé Arieta na 2 semaines ikono makolongul. Est-ce que étant que mère eza pendam normal bébé o azana na 2 semaines bo tchena porter bébé likono ngo mutu bobombi likono ngo makolongul. Bon, et anango ma bébé eza ngo normal. Mutasala oh ya lingi na mwana c'est normal mais pour l'anga nazo encourager ngote parce que Arieta ça non moi mkie o azana besoin ya kozana nous protéger ndenge Karine a protéger ki na libumu ndenge pe il faut continuer ko protéger ndenge bimi na mokiliti akola na libumu kutu c'est encore plus mieux que libanda ba milimo eza ebele ba esprit méchant o elingaka bana te ba esprit o lukaka kaka esika mo ya kote la pona ko tourmenter bana donc yende mutu il faut à ce qu'on charge ya ko s'occuper na mwana na ye ya ko battre na mwana na ye ya ko bomba mwana na ye ça sera une bonne chose en tout cas moi je suis pas pour ndenge a ko exposer mwana. Ok, merci beaucoup. Mais c'est comme si Karine Mokondi azo pouvait battre plutôt moi na arrêter ma kolongo so kindene liko na ngala so na vidéo na porter bébé ma kolongo. C'est ça le mal avec elle. Ce qui muta lobi kaka ya bimisi. So muta lobi mwana na za silicone ya bimisi mwana. Mwana na lokolo ya poupée ya bimisi lokolo mwana. Mwana na liboko za ya mutute ya bimisi liboko mwana. O banda ko pouvait batuti mukolo nini. Mwana aza mwana ya yo na mobali na famille na ba belle famille na yo. Ce qui mutu anzimite etalika ye. Yo zo sala chemin na ozo avancer. Yo zo tala liboso ndenge nini mwana akozala, ndenge nini mwana akokolela, ndenge nini mwana akoseke ce n'est pas dit que au bandako ko la kisabatu kete mwana ngaza boye mwana nga sali boye batu bakondimaka te bato balingaka ote ato sali bolamu ba mona ka mabe déjà lingaka ba nuire vina yo ato sali loka mabe te yeba ke ba boya ato lobelo ko oyeleze mutu te yeba ke ondima ka te azaka contre yango pourquoi pour alingara yo ka te pour asepelaka na ka te donc c'est comme ça c'est inutile ya ka koluka ko lakisa bat kondimisa bat na makasi faut raison dire on dimisa mutu alinga o alingi yo te o atikala pe ko linga te alors fais ta vie ça la vie na obwaka bango beta bango kara tambo sa vie na ndengo lingeli o alingi yo te o aza besoin mwana o te afandi na ye o bando lakisa bango ti wapi e baboyi na ba fa na bango. C'est ça. On a su que le ngoma ko comme si on a mutu finana c'est comme si oh papa vient me maquiller zaki poupée zaki mwana. Ya mwana soka za bébé azala mutu bizarre. Nga mwana na ngai to na botaki ye na zaki nyoso ko benga oncle nga pasaka métier tana nanu mwana mutu efungwami bon mutongo epanzani bo ndenge ni bon mutongo tango déjà to pusaka bana ba fina na kanali bompo abima na mitu wana mwana ndenge za wana kokozo epe gumbi awasa ne lokote akufa te ayoka ne peka mwa pasi mkia kokolela so gumbi na ndenga pasi makasi nde bana mitu efina na bango pona abima poso kaza pe mutu bulbo ya yo mutu ekemba ko bimisendeni oyoka
mpasi yango bazalaka bongo aza pete allergique a finani mutu ebimi bongo donc mwana wana aza bébé yango na oloba baza ko exposer mwana po aza bébé na miso mutu na eza na polele kangami na te po mutu amona kanga malembe emso ba 2 mois 3 mois de omona ke mutu amona penze kangami ngaza ke chaque jour na benga onke ta koto epanzani ti kota zolo mutu efunga miti kota zolo boendenge nini azo se renfermer malembe mwana combien monstre to ni no comme ça bité l'essentiel de talaka soki mutu na ebeta so mutu na ebeta eza mwana ndenga bota melaka akola malembe nzoto na nyonso e comme renfermer c'est ce qui se passe avec l'enfant de Karine bat ba on dit makati babando lukaka ba faille. Et surtout bato balingaka ete babandolukaka makam babandolobaka mwana ngo azalaki bongo te mwana ngo asalaki bongo te parce que balingaka ete mais soki ye moko akobatela mwana na ye omonaki makambo nyonso ezala bien te na YouTube tozalaka na bato ya sorte nyonso twana banganga twana bandoki ya famille tozana ba magicien twana ba o balingaka biso te à l'occasion de rien siko bandoki ya famille wana soki bazwaka ote na ndenge ya famille bakota na YouTube basangani na ba magicien bazawa na banganga na ba esprit mabe nyonso faux pasteur bakosa biso kozala pasteur oui bazoluka kaka moyen surtout ya konuire yo na kati ya YouTube eza monde moko ya bien te YouTube eza monde moko ya ko exposer vie na yo te ba vie privée ko tunde to ya ko exposer na YouTube mona kaka makamno esimba so te po milimo mabe se telemele ngo bazebela ba esprit des eaux ezaka a ba sirene ba mami watanyo so bazaka a toza batu nyonso na kati ya YouTube donc quitte à nous de se protéger. Toi bandeni to sa makam toi bandeni to memela makam toi bandeni to ko se comporter et ça la bien ma case et surtout Karine moko ndenga sia comme maman alongwana immaturité ya ba buzz ya ba bina boy sala boy pété boy ba pétage alongwana nango Karine moko njivino eza buzz to boy te ke fina eza buzz asa buzz vivana buzz asa buzz yemo kwa tika non mwana Aurélie ba mama mususu bazaka soki aboti mwana ye ato yo beta embata au répondre te po yebi ke mususu na bunji wana satan zanzinga oza na bunda po akota aselo ko moko ya mabe pembe na mwana ngai donc na bunda te to ye ko finga ngana na raison na fandi na ngana na raison ato sopelinga mai na raison zona raison yo sopelanga mai po yebi ka ke mwana na ngaza mais so mwana ko kisida ba 3 mois ba 4 mois ba 5 mois wana sko azongi esko ko luki makamte po bunda wana sko komi ko protéger suna ndenge mso mayebi ke moi déjà sakoli moi muki mais mwana o azana bébé aza trop fragile na mito aza liki donc il faut que protéger liki sinon ba mabese bene na kati ya YouTube bato mitema mba et surtout ka yebi ke azana ba komba ebele na YouTube azana bato ebele balingaka ete ba komba ebele bato balingaka ete na YouTube donc il faut asala keba ayeba penza ke ba oyo baza bato opesa confiance te donc c'est ça. En tout cas, c'est ça vraiment plutôt que ça cataléa na beto solo auto qui on a biso moura de la presse à lobby ya tiki na baranki. Est-ce que c'est vrai? Et oui, cause à peu vrai. En tout cas, on a encouragé, on a félicité, ce que Rankine, c'est une bonne chose. Aurélie Rankine, mais ma vie, c'est l'autre. Tout ça, l'année, la compétition, tout ça, l'année, oluka o prouver muninga ke ngape na yamba ki mutu ya makasi yo pe yamba mutu makasi ngape na yamba ki mutu intel yo pe yamba mutu intel royal donc ba combat moko eza loyal na internet o ekota ya mutema te mo so le betiki Rankine na raison pour la mention na nga na Rankine na mo na kata YouTube azate à part Karine même qui est na prison de muso akoko silika penza mutu même na prison akoko société mais hormis cela ba monsieur za ka ba clash na ngo ya libanda so total temps bazaki na problème na nene temps mo comme na problème aida ki quand même mo na ba émission asaki ba émission ko senga ke ba aider moura donc c'est une bonne chose c'est ce qui prouve que azana na Rankine na moura na kati ya mutema te nde mo na moura so ba na nene eza mambo YouTube si na YouTube ndalo ba déjà bongo azo réfléchir c'est un homme ça c'est un homme bato ba ninga comme ba Rankine na kati ya mutema mingi ko bomba makambo eza ba moi on va déjà ndenga salobi bongo ici est-ce que nema loba ki eza vrai ou soit ça c'est masqué le moko boye pour le balabiso ki ya tiki Rankine est-ce que ça vrai réel aloba ki boye na tiki Rankine na kokotela mutu te na kokota makambo batu te à part ye na Karine de baotika la solate pour Karine mema eti na prison mais ce que senga ça analyse oya sala analyse ezala positivement ou négativement oya sala analyse pour exam sala na ye mais si ko ya ko sala nde ba clash inutilement likambo ebele mutu na makota yo kotela mutu te pour bango nyonso ba mikolo na YouTube ba makambo salaka baza anemta mwana musuka mwa musuka mais abosani ke beril pas ali abosani ke beril pas ali ya boleli kileki ya boleli ki mwana suka donc Beril paye pas que Beril passe à Lyon à 24 ans parce que Beril a salé que non c'est que yenda za moi asuka mais biso so tika le tona biso mikolo pour les tinga kuna mukolo makasi 40 ans derrière non ki non ki da 40 ans
Ane na raison ya oloba bongo. C'est vrai. Ane na siko yebisanga to bandotika na ba clash en tiwabe. To bandotika na ba ranking en tiwabe. Et okoma kutena na nzela mona sungu ezati po wa ba ranking. Relation mo bozaki na ye ayebi yo bozane relation kala ayo kuta siko na yo ala ye pa langa na bomi yo po za susu na nini te. Beti ba swalo kuta po ngana to za ba ranking. Kambo na ko solo makampo ka to be bana na YouTube. Mo mate ke YouTube eza monde mo bo oye ko luka ko séparer ba to belé. O eza monde mo oye ko pe ko za s'acheter. Oye penza ko panze zo sang sabato bokonza dikolo. Donc muto sa maye fois bakete ndeko na ko kutana pe plus tard quelque part sunganga na ko kutana pe plus tard quelque part ako edenga na ozala pe mutu moko ya se retrouver. Donc eza bongo nga pona nga na encourager et puis eza vrai à masquer te pour mo ga masquer mais mo ga mutu epeta a masquer lo ni na olongo la fula olongo la fula ko encore mikolo asali stand na alongo la fula bo ndo mona pe elongi na bien bien so lo baki yango pa fongoli stand na za ba client ba ebele yango lo peta ti ripo mutu no citoyen na stand na ranki nous pas ba ko taka na stand na pour des places ba fongoli yango eza place ya bien o ba yaka ba omela kaka mais seulement asaleli nde ki mobali amoni ke ranki no na okene nango esika moko te tika na ngai na sama ka mususu tika na ngai na landa ligne mususu aza la raison nga na encourager na ngai nga pe na encourager mo asali pe initiative mo ya malamu. Ok, merci. Nous rasali pela initiative malamu. Tout bien likambu ya comédienne na biso oyo na kombo ya Jolie Kalunga. To mona ki na émission ndinga zoleka, il paraît qu'aza empoisonné. Pour na prise ça tête on ki message voilà que comédienne na biso Kalunga, Jolie Kalunga, présidente ya groupe Les Capables aza empoisonné ça que et tout ça a déjà passé makasi comme on a rabattu ko ça empoisonné à tout le temps. Tout ba comédien. Tout ba comédien et ça vraiment passe. Ngana comme des duos de fois ça ba fan de basala biso boy. Pour fan za so ya lobi monite atonga ke okuna monite atonga ke écoute si mutema mabe écoute si jalousie. Ba o basaka na esprit discernement ta ko sape muninga mabe regretter na sima. Na yokaki na landela ki te po nini na tuna ki te po nini tala na sali mabe na jija ke injustement. Donc ezo me mabatu na makam oyo ya ba poisonnement ona ba milimo ba jalousie yaya. Maman Kalunga za lupanga ya ba 5 niveaux te obo ko empoisonné ka école oya sali wana bi a aider peuple biso to linga bat basala ba initiative malamu boye ba kisa susu ba initiative ba sunga peuple congolais mona kete en tout cas to na batu o bazana ba initiative bien et no ya ko yaka ko luka ko empoisonner ka batu ko yaka ko luka ko boma mutu ko yaka ko luka ko bebisa vie mutu ce n'est pas bien. Et ça qui te côté, yo tango yebi ko za mutu o salaka vie na yo normalement pourquoi ko luka ko empoisonner mutu luka au contraire yo pe ozwa mama Kalunga na kuta na kasa ba ranking na kasa ba problème te asala musala na comme c'est do abunda na kandenge na akipara batuti mais ce que mutema ngo ya jalousie ni obino bozana ngo bo empoisonner lelo soki akufi bozwa nini bana na ye est-ce que bino bat bo sunga ye le mobile na ye bozwa soin na ye école na ye bino bat bozwa ba faire na ye ozotia mutu poison o so yebi ka kufi kombo na ye koma ya yote biloko ne koma ba sali ko elongi na yote ba opportunité ya swaka koma ba opportunité na yote ba chance ya za nango koma yango ya yote ba mbongo na koma nango ya yote mais siko akwa bon obomaka mutu ka dans le vide boye donc na buzo bakabo ezelinga ke za ata bien soko bomi mutu ebi ke to na boma mbongo na koma yanga nde na boma boye ba chance ne koma yanga nde na boma boye ba biloko na nyonso ba compte bancaire directement ba transférer pa nanga ezala bien. Ba stratégie ne comme directement automatique pananga ezala bien makasi wana batu nyonso ba boma muto ebike na boma muto za mayele makasi poto na bomi mayele nyonso ye pananga aza sage makasi na boma po sage ne pananga ezala bien mais tant ozo boma ka muto oko abouti oko gagner eloko te oko gagner eloko te au contraire ko conscience no e bando ke pocho mabe chaque jour o boma e point mais quand il peut paraît que école à Maman Kalunga est menacée dossier est en parquet tu éviter jalousie en cas que le moins d'empoisonnement beaucoup de soutien dans domaine école na te a expliqué que déjà mambo école wana ezalaka ba mes attentes yo mo yebika maman ezalaka yo ke tongelo au place non mutu so yo bimate ezaki place nanga ngam na pesa mbongo avant ngam na soma kanga vefa na tongelo boya ndesiko bakende na justice na moni ke ba solola ki bien de mo pas expliquer ki ba solola be ba sisema kamwana école neza nango kimia donc eza ngaka ba menace mo ya ba routine au moins pe mutatekela ke emso atekela ke mutu mususu o muta tout ça makambwande la ville la politique chasse zo nyoko la batuma parce que que le moko deux personnes c'est ça o mutu atinda apesa ki autoriser ke tonga place wana nzoka autoriser ke su mutu mususu yango siko moni et ça la siko bien te et ça la que moi ba dispute on la kati ya batundo moni ba biloko wana c'est bon mais sinon Maman Kalunga ba sambaki ba sola ki eleka na bien.
Kalunga sombaki eleke nango bien tous on a sous na dossier ya maman na biso Karine Mokonzi awa jusqu'à quand Karine Mokonzi abandaka ko l'accent kaka bato kaka o aza vinaye ndito yebi maman YouTube courant qui tenga bali pourquoi pas Karine Mokonzi akoko ma responsable étant que pas alongo déjà jeune finalement déjà maman Ntango maman bon akoma na moi mandi moi bene na moi muketo bien que rotika net c'était parce que c'est sa passion mais aoka moi muke kozala moi même que peut distraité ponanga kozala kotika besoin za ngo problème te za ngo vie na ye azana e besoin atika te a continuer venir parce que biso soyebi que Karine alingane ba buzz biso soyebi que Karine azaka muto bon biso soyebi que Karine alingaka ba show Karine alingaka ba lobela mais nous notre problème ezaka que abattre la mwana biso problème biso ezaka que a commis déjà maman ce qu'on ça la buzz a sali buzz na ye moko bon kala tanga bande ko créer ba buzz ande ko créer moko mwana zaki te pourquoi ce que mwana komi ko tche objet ya buzz pour moi na Karine denga zawana ata ye moko Karine sali te que amona na miso bat ba lobele kaka en bien ou en mal donc a des peu star na ndenge na ye après muta ba gaz na ndenge na ye mais ce que maman tant yo continuer na ba buzz no continuer yo moko bosango na mobile na bino bokomi da mikolo bino bokomi da mikolo boyebi déjà bokasa bibale bosota déjà ba biloko nyonso boko sauter ba prince nyonso bokatiza makamyo so malamu na ya mabe bosi boyebi bo épargner siko mwana botika mwana libanda ya makambo na ngako ko pekisa Karine ta sa buzz ya vine a mukolo a continuer na buzz ça la ke bien ça a besoin ça la ke bien et ça la ke bien mais ce ko aye baké moi nande il faut ko battre la mon il faut ko épargner Prisca Katalea tout le monde est bien qu'on a biso conscient on a biso wa tika biso paix à son âme Angelica Mandelina akufa pourquoi liwa ya muto sa kufi botika molimo na epé mana kimiate mais comme ko loba ba chroniquer qu'est-ce qui se passe ba ça mette mama be ya na YouTube on a yebité so balukani na ba via bato ba actualité eza ebelé a boko ko sala ba actualité belé ba via ba couple belé en danger ba foyer belé za ba problème ozo ka ba conseil à travers YouTube mutna mutape sa conseil asa ndenge ni azo sa ndenge ni akina ndenge ni mais comment biso tozaka wana liwa ya Angelica et comme la biso des exemples toloba les morts basepela na bona liwa yango tolela na biso ya sambla to ndenge tolobaka que qu'il repose en paix mutake ko pema na kimia mais siko bino tono sobozaka Angelica salake Angelica zongosaki liwa na ezote ya bino te liwa na ebozo mona ngote bo kufa ndenga Angelica kufa kipuna nini kolakela muta kufa muta si akufa ki en paix jusqu'à quand boko miko bimisa na ba vérité yem taboma ki Angelica bo yebite yem tasaki bo ki Angelica kufa yem tasaki bo Angelica koma na niveau wana yem tasala ki ba Angelica à quoi bon banda muto akufa tant babanda ko loba kenana bomé Angelica na Angelica bozaki azaki te saki muto entel aboma ki Angelica ki ngala saki na mona ba preuve muto aboma ki Angelica bozaki te mais pourquoi lelo bokoya ko bimisa muto asi akufi apema famille emso batanga ko mona ete pona ko boya ko fungola pota batanga ko mona ete po ba bosa na shoko atika bango eza trou ya makasi parce que Angelica zalaki penza mutu azali ko sunga libota na ye bato ba koma otanga suko mona ete po ba boyi na bango ko sala bango pasi mutema pasi mais pourquoi biso tozalaka Angelica zongisaki Angelica salaki likambo nini tina niveau ezo saka libota ne pasi te na biso peso swa biso comment biso toyebi ke mutu soka kufifa ke kopema oya biso na YouTube comme on dirait lipa na nguba mutu azaki na ba mo ibomena onsemta kufi ape mana kimia te likona ko tanga akomone butongo lipa ba exemple buso bana komba mutasa ya ona lobelo ko azaki mutaba buzz azaki mutaba clash sina liwana yako ko pe matasa ka ba clash yango bonesi ko wando sa clash bo wando sa ba clash na liwana ye bo wando sa clash na bembe na to likamni pona mencho akose justifier te mystère ya liwe zaka Angelica na nzambe nde bayebi Angelica na nzambe nde bayebi nanya bomaka Angelica na ndasala ka Angelica kufa donc mystère on a besoin de yebi yango te ou soit bola musai ka sa yebi besoin na bomaki eto yeba comme ça to lapider muto yango directement po bali ko tika na kimete est-ce que to lobande ni bali ko tika na kimete po sel muto ko yesa biso nani penza bomaki effectivement les Angelica muto ko yesa so ke muto interne muto bomenga so na kufa ke zaki po aboyi po tant bato bakufa bayeba ke muto nde mutasali boyi na kufa muto ndasali boyi sel muto yebi mystère aliwa na ezayi na nzambe mais ce que biso tanto kangana ka bandoki ba preuve za wapi famille en tout cas il faut kende lango na justice et kangana ba koni mama na ba koni papa o baningi ko bimisa ka bakangi baninga bandoki bo bimisa so ba preuve ya kindoki baninga comme ça biso peut l'habiter mon internet biso peut le mon internet ezala bien mais tu vois qui avocat na e atangaki quelques-uns mama avocat na atangaki mais ba preuve za ki ko tanga na atangaki na ke ba preuve za ki ba preuve za ki biso na YouTube to yebi ke ata la leta faut ba kanga muto sa preuve
ba preuve penze bimisi kete ah effectivement mutasaki mama o elonga nani yangai o yebi ko saki makambo na salaki mama o photo nani ya Angelica yo kende na ngo wapi omoni bakango pe tina pas kende na ona ndingo chuba embeli voilà nde ba lapide mutu ba lobela mutu mais tant qu'il y a pas de preuve boya bando lobela batu pona ni boya bando ko expliquer batu makamile pourquoi on n'a pas besoin de ça boti comme ta ke akepe malaki mais boti comme ta ke ko fanda azala libre a savourer ta liwana e mutu ko feza mbali boso akufa na ye mbali boso akufa bino ko kufa katale atika 600 mbali boso sali so les mbali boso Angelica kufa kasi o mbali boso kufa mbali mi baleza tant to se kwanza ba se ko biso nyonso asambisi mutu na mutu ndesko to kufi so deuxième fois ba mbali boso kufa siko lika nini bokomi ko chamutu laisse kokufa na liboso ke kopema te ya deuxième pe m so opema te ya deuxième pe tant se ko na tant luka kufa m so opema pe m so ke ndeli felo to a ke de place mabe pour asaki makama mabe na mokili mais pour le moment botika ya tant kokufa na liboso opema kokufa liboso bo tourmenter mutu boye tant kokufa so ya mibale boko mo bana nzabe asalaki boye obosa ni video wana fingaki obosa ni video wana asalaki mutu boye obosa ni bozong selango na kokufa na mibale botika na kokufa liboso opema si yene to yaka kolela baninga na biso ba collègue ba conscient na matanga to sala ba semblant parce que Angelica Mandelina kufaki awa prisa katalia to mona kindenge ba chroniqueur ba chroniqueuse biso surtout to zaki na mama to lelaki to l'accepte na bolingo na so ko kama mto sa kufi to tika ya pe manaki meme to yesu na ba sombele likolo ya kombo na ye nde ba ba question na repose en peu no bo tika ama ya pa kani plutôt ya Angelica est reposé en pété pourquoi na après ça hypocrisie de yaya hypocrisie quand c'est pas nous ça va coller là parce que mtima malamu même so pe bandoki bazana même so pe bando sepela Angelica ngwa lekisi awa zambonge bele na internet awa zambonge na YouTube akende na kaka akende pe matika ya biso pe biso tika la odondo ba bosa na ke yeso kake akende na bat na ye oh ya bande ko zwa bino bo tika la ozwa ngote po ye moko ezaki époque na ye bato bele ba ya kana za mtima mabe bato bele ba ya kana aye na ko lela ka bomona ka lelama de crocodile azo boya ke so ayete bato ba lakse misape to mona ki yote yonde ndoki yango aye ba oloba aye ka ba oloba c'est ça o bato bele ba sala ki na matanga Angelica c'est ça ko ba mitema malamu te comment muta kufi bino boko mo lobela makamne ba mitema malamu te eza participer mawa komona liwa ezala keloko ama mek liwa pona biso ekomi eloko moko ya sengo muninga kufi botika ya pe manaki mete bokomi ko sa elebe émission voir même na mowei wa azana sama bele me bazo se elaiba émission eza kitoko te pour s'attacher à la guerrieuse to komi na biso na suka émission na biso par rapport à mamtolobeli mot de la fin na yo toi résumé na mukuse kusa Karine Mokonzi azwa initiative à battre la moi za être cher moi za mutu oh il faut que battre la vraiment makasi donc ami lengela a battre la moi na ezala bien à se concentrer na libala na ye à se concentrer na foyer na ye tant moi on pousse là à continuer na buzz na ba clash na ndenga sala ka mutu apexer azati mais pour le moment pour l'instant atikana moi na afanda a pema ezala vraiment idée à malamu et pour na ba o bazotanga comme Angelica s'il vous plaît botika Angelica pema na kimia balobi mutu soka kufi elle doit se reposer en paix. Donc botika muto se reposer na ki mais botika ko mema ba midi 14 bo matisi bo bokitisi bo esa ki to côté. Donc c'est ce que je peux dire. Merci aussi à toi pour avoir pensé à moi et merci aussi à notre réalisateur qui est derrière la caméra Fabrice Mandé. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce catalé en attendant disposer qui to yamba on émission na biso ba yeba kenda sango. Et voilà to komi na suka émission na biso ba kenda sango o Aurélie va on a mbaki pona bino presque katalé à la guerrière bino mo boyoki à longue et à large né to beti li solo sur ba actualité o komela kibiso mambo Karine Mokonzi batela mwana za être mon force sacré mwana ba protéger kai mwana za lipamboli ba batela yango lipamboli ba protéger yango pour se laisser faire te kotika mwana yo na ba n'importe quoi bongo ezaki to côté maman Kalunga courage à toi c'est la vie hein la vie c'est mtalingiote il peut ou ne peut tout faire pour osa la nuit vie na isa nuit mais courage à toi courage aussi en tout cas bato tout autant comme Angelica na mabe en tout cas pa botika les qui to côté tout ce ka olingana kana hypocrisie tout ce ka la sala ba semblant ceux qui te koufeli boyeli mais la sima ya liwa ya muninga et comme un sujet pour la binoté un grand merci à tout parce que na Aurélie va de près de loin wana moni goté soit dilemme mbana mandefa mais pourquoi pas toi Clarisse va de London City Koko vangu bambote belé siko zali Hervé Luzolo ya ba Hervé maître Hervé Kadiebo esprit libre ototombe balobi lobi na biso ekoleka lelo l'avocat de Barnabas maître Hervé balobi anniversaire ya la mbingazon de la presse congolaise Aurélie Vangu na maman des garçons capables olinga Aurélie Vangu tomona bolingo yango le 22 ya mois anniversaire à la mbingazon moi cadeau moi vidéo na kota na ngape western mon écran na kota ka toutes sortes de banques va transférer yaka na kota merci beaucoup d'ici là portez-vous bien et bye bye.